reconnaître que Félix a géré Mboka Mabe. Nabadili ya Kabuya, il confirme que Félix est incompétent. Jean-Pierre Bemba Moutou, peuple comme Akopé Mouté Maté. C'est une erreur très grave même à côté à Chilombo. Boan les amas Kamona Bango Bomana Basua Naba Kabwana et Talibi sauté. Donc il y a Jean-Pierre Bemba quitté Chilombo. Félix ne quoi ça président Makosa charisme. À ce que ne colla que chinois na mboka bango zoloba. Toujours batté et le collègue Félix va naï colla chinois. Ah, est-ce qu'il il a fallu botonga bo. Donc Félix est président sa charisme na mboka bango. Merci Nabino Balandi aussi du Congo, merci na Kabuya l'homme puissant, merci Nabino Oyo Boy Boza Kopé Sabiso confiance, Zongeli ba activité pambate boyebi moi mikole belé, ba décalage boza ko tuna ndeko prino mais mikole tozo mona pas maman aussi ali susute tozali wana parce que tozana musala makasi ndenge boyebi, tozala ki ko se préparer dans les jours à venir pour na makambo Italie et sommet à francophonie et puis makambo beleza na kati ya mboka na biso. Alors yango tokomeka kosala analyse et puis na oyo boye eza koleka na est parce que lobby bolandaki ba troupe ya armée ougandaise rwandaise ba pusani pembeni ya ville Goma pona ko récupérer mboka na biso pona ko créer sécurité pona ko luka ko récupérer ou bien ko annexer Goma na katikati ya Rwanda yango nezali mama na sujet actualité o tokolobela yango et puis tokolobela makambo ya ba corps oyo boye moi na papa Etienne Tshisekedi accueilli na Chine toujours comprendre que Félix Tshisekedi un président sans charisme, un président obo aibi ko se contenir te na ba propos na e ya mwana to webi sabino to ko soana bino et puis nini obo makanisi obiso ba résistant to ça nango pona ba prochaine activité ba sit-in ba marche de protestation pona makambo ya francophonie obo biso tout yebi ils a coulé encre et salive parce que Moutouazali organisatrice ou bien chef il y a organisation na OIF Ezali madame Louise Mushikiwabo oh boyebi l'autre fois tokana ko sala siti na baninga si bakanga kibiso mais to bimi et je crois na bisaki mino santé comme ko se rétablir muke je crois d'ici mois en juin toujours bana yango lelo biso ba résistant to ko sala sous na balabala pona côté les mila sommet à francophonie parce que na tambolaki na kendaki na moi na marti bozo bongsa wana za ba misal bozo sa ngo pour la peuple congolais mais boye ba na mutu na bino peuple congolais soki to bundité et kozala ta parce que ba to belé ba tcheke like on no ba nommé Jean-Pierre Bemba na mutu ya mboka comme ministre de la défense qui me kozonga na est ya mboka na biso maintenant na zoli sabino abu qui me zalité 2 mois yango depuis ba ju fonction na bango. Jean-Pierre Bemba comme un ministre de la dénonciation. Bazumbo Kaboy, Bazumbo. Et puis bato bakanisa que Jean-Pierre Bemba comme un ministre de la défense a coupé sa solution mais na évité so ba nekonobiso ba Congo ba na courte réflexion. Ministre de la défense ça na te pona ko bunda. Ministre azali pona sur le plan administratif. Neni da okabola ba carburant ba policier, neni ya ko répartir mindu, c'est ça rôle oyo boye. Ministre de la défense ça là ngo. Mais bato bakanisa ki que arrivé à Jean-Pierre Bemba na mutu ya ministère wana la défense to ko récupérer Bunagana lelo o bo bande ko ngai Bunagana ko kisi 357 jours tozo kende une année depuis bazwa Bunagana depuis Chilombo la sabiso makambu ya état de siège ti lelo o boy suti mokote ba député balobelaka yango te aucune information suite valable par rapport à makamwana et le makati nde tozo bisabino a ce qui peuple congolais to telemite pour la se débarrasser na Félix Tshisekedi bon quand les états que non bato misusu ndakoya po ba bundela biso bitumba oyo parce que bitumba oyo tozo bunda oyo boye Moutouaza la base nango eza Félix Tshisekedi na Joseph Kabila yango na somo na batu wana bazobeta kara na makamwa moye balobela makamwa ezali te yango tozo senga na prise de conscience ya peuple congolais na minute oyo bonde na zo bisabino
Jean-Pierre Bemba na Félix Tshisekedi bazo kanate ya couteau tiré na bisala mino arrivé à Jean-Pierre Bemba na mutu ya ministère wana boye bango que non gouvernement c'est un gouvernement conflictogène. Jean-Pierre Bemba tout à liboso bengizaka conseiller en matière de sécurité israélite ayaka awa bomona bakanga mutu Jean-Pierre Bemba benga. Deuxième sabotage et humiliation à Jean-Pierre Bemba. Jean-Pierre Bemba na Félix Baké na Chine na Simanae bae kokanga directeur ya cabinet na. Et puis bande ko nga boye ba que Jean-Pierre Bemba soka zu couloir akoleka. Jean-Pierre Bemba za mutu au peuple comme ko pesa mutu maté. C'est une erreur très grave même à côté ya Chilombo. Bo wana za makamona bango ba bomana ba suwa na ba kabwana et tali bisoté. Parce que directeur cabinet Jean-Pierre Bemba général Mbiato Azaba tu Mobutu formaka bango na despeta Mobutu zo kima ya zalaka à l'époque colonel ndebo mona Jean-Pierre Bemba récupérer batuana na général batie gouverneur soki na Ituri soki nini wana na côté est colonel Félix Autu konomé soko alonga boni la police et ça batu Jean-Pierre Bemba bundaka na bango na kati ya rébellion na asalaka na MLC à l'époque. Dans la minute tu sais que des communes au la nyoka bakati mutu muselekete le kabo coup d'état donc makamwana nyonso na zone sabino Jean-Pierre Bemba za mutu obo asa sa pitié ce qui Jean-Pierre Bemba eu l'occasion à neutraliser Félix Tshilombo à kosala yango mais question siko obo biso tozo mituna peuple congolais il faut tous à la vigilance parce que biso to linga biloko ane ko kisamate Jean-Pierre Bemba Félix il faut okanga bango ko benga bango parce que batu wana baza ko travailler pour na occupation Bemba na Chine a tiki délégation à Félix Tshisekedi a proposé pour qu'on démissionner na ba câble auto sous information Félix a continué na chambre d'indiscrétion na Chine il a pour sonner Jean-Pierre Bemba ils ont fait 3 heures du temps il y a un autre na ba ba leader tout ça na résistance tout ça na opposition donc ndeko ça Jean-Pierre Bemba quitter Tshilombo parce que par Félix César et la minute aussi mba me pa Jean-Pierre Bemba parce que caméra etina osama kamuna wana caméra azana badana na kati ya mutema lobbying ça le mapo Bemba quitter Félix Tshisekedi Félix ça la pratissage de dictature mais bon parce que ce qui Kabila kutu peuple congolais telemela qui bongo Félix Tshisekedi botala makambozo le kana aéroport njili bazo kanga mutu depuis quand des républicains missionné comme à kokanga batu na kati aéroport na minduki bazo bana teke non aéroport international eza esika oyoboy ba paya ba étranger bana mboka ba transaction commerciale eza lokola frontière eza kosale mawana mais Félix azoya na politique ya intimidation na bisa bana kunanga à l'époque ngabi Félix Obozomona il est très dangereux il y aura une série d'arrestations et puis on a une série de manifestations Félix a aussi l'apprentissage. Il y a beaucoup de Félix a vendu en Chine une délégation à plus de 380 personnes. Si les 380 personnes, ils ont dépassé 5 millions de dollars américains. 5 millions de dollars wana à quelle délégation. Donc, une grande partie de la délégation de la famille Tshisekedi. Pour qu'on négocie d'accord au sinon congolaise mais na kati ya bakor wana tangu Félix azokende pourquoi Félix akenda ko revoir bakor wana tena début ya manana et puis na kati ya délégation mutu asigné bakor sinon congolaise dans na kati wana Gilwango Mboyo asigna à faveur ba chinois premier mbongo Gilwango azwa na vie na mobimba mbongo ya ebele Gilwango azwa ezaka na bakor ya sinon congolais. Si vous avez tout Gilwango se retrouvé dans la délégation comme ministre d'État et aménagement ou bien se retrouvé comme avocat à chinois. Et puis, Félix le quoi président comme ça charisme à ce que ne collecte ça chinois dans boka bango zoloba. Toujours ébatté et le colline Félix va n'a collecte ça chinois est-ce que il a fallu botonga bo. Donc Félix est président sa charisme dans boka ba. À ça que ne koloba makambo misusu kuna. Donc nous sommes bien au monde ba bato ba kera Chine wana
Félix Tshisekedi a été pour revoir Bako wana et profiter dans peuple congolais mais Bako wana ba kei boy ba kono mona Tshisekedi atoni Tshisekedi ndé muto azali pour coordonner ma corps ya sino congolaise lelo obonde na zolo ba atoni Tshisekedi ba tsaina sokimo tango tozo ba makamu ok Félix nena ke na Chine pourquoi ke na ki liboso te na ke na suka parce que Félix a kepe a beaucoup yiba détournement na bité tellement to quoi plan bino mo pona a ke pona ko frapper kozwa o a epemba ndenge Kabila sala ki na époque na e ba ko ba signé wana na suka sanza ya suka mandat à Félix et ça pourtant c'est que Félix a encore la message na frappe yepe a qui a frappé azwa o a eba milliards de dollars américains a tia mon poche et pour monter à Félix c'est pouvoir à Félix est commis na suka et on les a indice ya pouvoir à faire finalité à pouvoir à Félix Félix a banaki na ba chinois na ba américain batambushe na ba cimetière pour aina ba européen tout ba total abo Félix a commis na ba riche na ba chinois non so wana ba américain déjà ba zolamba Félix dans la minute au peuple congolais faut boyer ba ngo biso peuple il faut to fungula miso parce que Félix il est vomi déjà à niveau ya Europe il est vomi déjà à niveau ya États-Unis d'Amérique batu wana ba besali na frappe na zo bisabino ba kene na délégation à 300 et quelques de personnes kuna ba dépasser 5 millions mais bazo kene na Chine azo promettre ba mo 1 million de dollars américains o makamboise ko loba yango bote mbongo futeli transport pour que zo zambonga nyongo leki mbongo wana ni belé o kena ko zambonga nyongo na matete même bon futi transport et ça par exemple $10 ils ont dépassé $40 pour que zambonga nyongo sali c'est ce que Félix a fait. Ils ont dépassé 5 millions de dollars. Finalité nangoni. Gilwando Mboyo. Félix a mis a ebi ba kopo wana. Abi yoko zaka na ba kopo wana Kabila tiaka comme avocat batu wana. Aliya comme manga pe na nzela wana. Yango bozo mona ke batu o baza plus dangereux même que ba M23 bande kunanga ba congolais. Batu o baza la mité maté. Avec 5 millions de dollars même américains va dépasser. Ceux qui bazo kimbongo wana ba disposer na armée na est. Basombi ba minduki. Depuis ba ebisa biso embargo elongwa metile le obo ata munduki o basomba to ebite soki nini. Kuna ka coup d'état. Nini bo coup d'état ngo vraiment o ba ko sa Félix Tshisekedi kaka ya boyne bino ko komi bande kona biso IDPS. Lelo o bonne to so ebisa bino. Les compétents o Kabuya Augustin Kabuya. Auti bitambula tambula nae na français moko matindika aye wana kiti na 10e mairie koloba no boye baba so bunisa Félix était pro azo gérer mboka mabe baso bunisa Félix Tshisekedi po za muluba nana bisibino ke baso bunisa Félix po za muluba Kabuya ba propos oyo Augustin Kabuya teni n'est-ce pas ba propos séparatiste et ça ba propos moko tribal oyo koki opedisa mboka moto. Donc Kabuya on va reconnaître que Félix a géré mboka mabe. Na badira Kabuya il confirme que Félix est incompétent. Et c'est la Kabuya na ba Mukeba na ba Safu. Ils sont tous parés faut ba kanga ba tia ba en prison. Parce que bino mande kona biso ya IDPS quand vous avez combattu Mobutu pendant 37 ans 32 ans d'élite. Vous combattez Mobutu pas ça là qui Mungala. Non, vous avez combattu Mobutu sur le plan de principe. Ne pas le obo to bunisa régime à Félix Tshisekedi pour la principe tant mutu ayibiram to lo bangote pour Félix Azamuluba. Moi je ne peux pas soutenir des propos tribal et to linga ngote Mobutu a fait pendant 32 ans de règne pour la mégestion peuple à Télémaki. Est-ce que sous Mobutu bomona bangala nyoso bazotema bazo ba mukwangwandi mais le obo Félix sous régime nae mukwa tombolo président zolinga benga na munoko amboka na bango n'est-ce pas on est à propos tribal quand on Kabuya lobi pouvoir na biso ya baluba mutu akobunisa biso to Kabuya minduki pourquoi ne pas arrêter Kabuya kena Kasai alobi bande kunanga Kasai o azana pouvoir on ezande kuna bino muluba bo simba minduki boko ta na armée po bo bata tala batu o boku kunga bango oyo boy batu basoyi babiso ram tolo bate Félix a prometté ki biso ka kokomisa biso ba millionnaire il ne l'a pas fait. Félix a kena na kikole alobi na zui clé ya ko longola nzala depuis wana tout ça tolo ba monter parce que le lo oyo boye bino bozo bakeno baso bunisa Félix c'était pour
Ça c'est que les réflexions. Donc tu comprendre que les locs bino banda ko bonisa Kabila non seulement makamo banda ko dénoncer mais banda ko bonisa Kabila parce que Zaki Katangé. Bon dans ma réflexion oh que nous sommes dans un état de droit. Batoka ba Augustin Kabou la place de la makala. Mes chers frères congolais, il y a des choses oh boy notre pays et ce que ne m'abête au loba Félix Azako ça la politique qui a Rwandais. Politique à victimisation. Félix Alinga ça partout. Alinga dit à biso na ba tribu misu na ba problème pour maintenir na pouvoir. Misu à Félix Ezali yango wana. Pour la kobanini bota la bino ba machi ya momeno ba tona ba linga bino te voilà. Ndenge moko Kagame nga sala kana Rwanda. Yango azo bengisa bino bande kuna ngai. L'erreur tellement grave. Félix a désactivé machine pour na ko faire arrêter ko arrêter bato. Ndamona katina ki Peter Kazadi pour kanga biso to banga te. Quand vous parlez de tribalisme, Félix Azui Batou ya famille naie bake ko signer bakon. Ce n'est pas la République qui est allée signer les accords, mais c'est plutôt la famille Tshisekedi ndenge to signer bakon en nation congolaise. Surtout que le ministère d'aménagement du territoire, kuna rokuta ministre d'État et aménagement du territoire, Fonat na Anat, ouais qui ma projet au ministre alobela kango à l'époque. Tire le au Gilondo atika même pas pour revoir makamwa. Il y a des choses au que nous avons des doléances batoué comme on a ne comprino lobela biso makambo obo. Botala makambo sur donc tribalisme za na ministère aménagement du territoire ko soit jeté. Surtout que le ministère intérieur au kutakuna donc Peter Kazada ju bana naenda chabango ba parseki. Ok pas Gilondo au kutakuna Bangala banani na lo batu nyonso ba ressortissa a Chwapa. Totele mela makambu obote. Donc le obo pour muto travailler, il faut ça la muto utena odaza mungala, naza muluba naza muswahili. Alors tokotonga mboka obo ndenge nini. Bino ta mozota mona mboka papa. Est-ce bozota ba valeur o batula mazana ngote? Yango toza ko dénoncer ministère aménagement du territoire. Tribalisme za kuna makasi. Dans la minute obo eloko biso tozo sala awe. To commencer ko bengisa ba jeune bisika nyonso to yoka la no e tribalisme za na ministère songolo to ko ya wana ko sana sitine pour la ko dénoncer ko tika régime na bino mutakala ba arrestation bino incompétence bino bozu ba service na bino bokanga kabatu mais ba service wana aner to so mutu na mutuna pourquoi ba service wana zo kene na Rwanda te et que na ko sala ba espion et que na ko espionner ba Rwandais Moussa na bino zakana kisa sa Bruno Lobinini ba Bruno basaki manifestation tokobanga bino te. Nous allons combattre ce régime, nous allons combattre Félix et non parce que ça Moulouba, mais nous allons le combattre parce qu'il gère très mal la République. Pourquoi quand on est en Abino et comme Kaka pour balinga biso to za Moulouba biso ba Bruno au cas nous avons soutenu Papa Etienne Tshisekedi na 2016 j'ai risqué ma vie. Ba Congomani tant on soutenir Papa Etienne Tshisekedi. Est-ce que tu as dit Papa Etienne Tshisekedi za Moulouba? On avait soutenu Papa Etienne Tshisekedi parce qu'il a porté combat à peuple Mobimba, combat à la République. Quand les prêtres ont soutenu Papa Etienne Tshisekedi, tant qu'il vérité que nous avons gagné l'élection en 2011 c'est Etienne Tshisekedi. Bah il va moi catholique, Papa Etienne Tshisekedi za Moulouba. Pourquoi tenir de tels propos? Un jour sa image à Mboka Mabe. Donc comment mes compétences n'a pas si ma tribu non. Nous avons besoin de makamwana te. Le vrai problème est que non, Félix a mal dirigé la République. Nous devons nous débarrasser de lui. Il y a moi là besoin on a comme on peut ça même prophétie à pasteur ou là dans une raison. Qu'est-ce qu'il a fait un mandat au président Moko Koufa Moussou au Komako peut-être la Mobendi c'est moi tout ça pas Félix parce qu'on ne comprend pas Félix. Félix Makamo Moussou Zoroba, on dirait comme si un militaire il dépasse de Moutoso. Azoué batté que il y a peut-être qui serment que non nai naza président Balubate, naza président Bakasaete, naza président Bakongomani. Basala propagande na Vital Kamerhe. Alobi ngai soki nazu pouvoir na Goma, naza Muluba. Quand on va na Béatrice Ote, quels sont les propos au Félix Alobaki? Mais bon est-ce qu'on va propos au bande ko na biso bazoloba. Moi comme bien raison soki na yona komba mutungo pe sont des petits voyous. Ba comme si parlait du peuple ba militaire à UDPS. Bah quand on tient à base na bango na parler du peuple. Bah propos bazo ba nini? Félix akovanda ona le mwana mutuna kutuso za na likanisa ko
kotika ngote pour pouvoir les abiso baluba journaliste oya moshi wa mibenga soki porte parole à Félix tango alobaki que non pouvoir o beza abiso baluba bino basoyi bokam pourquoi bokanga ki mwana moshi wana te ya wana zo senga na bino peuple congolais même bande kuna ngai ya Kasai bande kuna ngai Équateur bande kuna ngai Baswahili biso to ko kwesa mana mutambu o bote parce que Félix a sa mission ya ko luka ko kabona mboka na biso moto o Félix na bakabu ya bazo perisa bazo tala bazo mesurer conséquences na yango te soki lelo o bokongo kabwani bakoto ko seka biso le vrai problème o biso to ko bunda awa eza ko benga na Félix Tshisekedi yango nazo bengisa bino ba résister avec le peu du temps autre tikali bon monde bazo saka ba tricherie ba fichier électoral na bango na bisa bino élection aux alate poto la moyibi ya Denis Kadima 500 millions de dollars américains avec ce 6 mois total pour organiser l'élection. Tala mboka ça na besoin ya kobunda na ba Rwandais ya kosomba minduki mais kabuya na ba Kadima na ba Peter Kazadi bazo koloba makambo moko oyo boye eza ko sangisa ba Kongomani te. Ya on a mis ça bino le pays est occupé. Nous ne pouvons pas aller aux élections. Dans un pays occupé comme le nôtre, la seule chose que nous pouvons faire c'est à côté de ce peuple na article 64 ya mboka na biso parce que na zone ndaka batu wana comme on a il faut modifier article 220 on a il faut modifier constitution mais papa nous ko modifier constitution pour bopé ça Félix 7 ans pour asali nini lelo o Goma wana ba Rwanda ba côte ba ça déjà quelques kilomètres à Goma kuna bozo mona yango te bozo lobela yango te yango naza ko alerter bino bande ko na ngai biso to ko soutenir tribalisme te ndenge lelo obo soki na président soka choko soki na ministère aménagement du territoire kuna na fonati na anati po ba engager il faut ça mungala et pas nani excellence Kilwando babilo kwa na écoute développer mboka na biso te ennemi na biso na minute oza Kabila na Félix Tshisekedi bota l'insécurité za na kwa mutu na maluku awabu Félix asoki nete tolobeli yango asoki nete po ayebi bazoko luka po ba mbalé peuple congolais na nini catastrophe ça maki na Calais Félix akokende kuna te po ayebi kate ki parti ya mboka wana kote ya Ituri abisa malukondo okende bozo kende ko corrompre batu pona Maputo bozo kende ko corrompre batu pona soki 100,000 nde bokenda ki wana nyosho neza nini une mauvaise politique ya Félix Tshilombo yango biso tozo bundisa politique wana pona ko déraciner Félix Tshisekedi yango tozo senga na Kabila bino bato botiaki nani Félix na place wana bakwa na bino groupe africain lokola au tiaki Félix donc oza na capacité pour désactiver Félix Tshisekedi biskaza ali wana